Katuka Afilika reparive monogachet Diditira Kinshasa. Yeah, izolele vovako untudila efe. Waneno beso de l'humanité. Mbodo ya made. Mbonda oyo ebeti na kimpese wapi oyo bandeko bazali kolela na tina likambo etali surfacturation. Liboso mbonda ebetaki na lukala na tina oyo etali likambo yango kaka. Bana kimpese balobi trop c'est trop. Na yango bango balobi facture ya regideso ezali komata se komata. Likambo yango bango bazali ko comprendre te neti kaka regideso bakomi kolela la population ou bien bakomi kolia na sima ya babone. Boye ezali malamu te. Na yango boyete regideso luka o éclairer population na tina likambo oyo ya surfacturation ya mai. Kasi bino moko boyo kandenge bango babetisi ya bango mbonda betele Amanto nazolo wapenza ma regideso toza na compteur te mais tala facture ndenge bazo pesa biso facture la makase penza na mois passé basenga ki biso 200 000 20 000 sikoyo basenga biso 62 000 tozo yeba te bakonzi soki mbongo oyo regideso soki azotiaka ngo wapi. Donc toza na pasi ndenge bozo mona biso buye amanto na masamuna penza ngamu tunazoloba po tozo yoka pasi biso makambo regideso toza na compteur te na pompe toza kaka 3 portes awa mais mois passé basenga ki biso 20 000 mois oyo bazo senga biso 62 000 tozo yeba te regideso bakonzi mbongo oyo soki bazo tiango wapi tozo nyokama tozo yoka pasi ndengo zo mona boye donc yango tozo lela epa ya bino bakonzi tozo yoka pasi boyebela biso po boye te eza bien te kitoko te. Ngai mama Jeannette na centre commercial. Papa tozo comprendre te. Facture mois de novembre eyaki 30 000. Décembre oyo eyembala moko 46 000. Papa gouverneur talela biso likambo o eske na bato a Kishasa na biso tozo futa facture ndenga moko bendenge ni pokuna tozo landa kuna bafuta kamai prix ya kokita mais ndenge nini biso nyoso za ba congolais bango bafuta ya muke biso tozo futa ya ebele. Papa gouverneur talela biso likambo oyo awa na ville de Bango talela biso likambo o misala ezate mibali bazo sala te facture ezo ya cher tokosuka wapi soki tokangisi ba pompi pe tokende komelaka ba maya ba maziba oyo kolera pe epai siko tokosuka wapi biso bato. Papa gouverneur talela biso likambo oyo nkango ezokufa pona régie talela biso likambo oyo papa na suki na ngawa. Ngai mama Matondo nazo comprendre te regideso soki nini bazo lukela biso facture tozo comprendre te mbongo ebele boye bazo senga biso soki ezo kende wapi neti mois de novembre oyo basenga ki biso 13 000 et comme na mois de décembre ekomi na 36 000 tozo comprendre te ebela mbongo oyo tozo futa bakonza d'etat botayela biso na makambo oyo ebela mbongo oyo tozo futa ezo kende wapi neti ngabo inaza kutuna ba locataire te toza ka deux portes amefuta parvenir ko futa 36 700 francs pona nini bakonza d'etat botayela biso makambo oyo biso nyos toza ba congolais pona nini mboka ezo koma boye vraiment tozo kena ko kufa to ndenge nini bakonza l'etat botayela biso makambo oyo pona ba facture oyo ebela mbongo boye ezo kende wapi soki to futi te bazo ya ko kata biso mai balo ba ke l'eau c'est la vie siko komi boye pona nini bakonza l'etat botayela biso makambo oyo. Boyete, l'eau c'est la vie yango e komata se komata. Boye, tokende epai, tozonga epai. Bino pe ba abonné, bino bozali na droit ya kosala réclamation soki omoni facture ya regideso e mati kende na lombango na direction ya regideso kosala réclamation po boye ba ko revoir mbongo. Boyete bakonzi ya regideso bozalaka pe na mawa ya population mbonda beti Katuka Afilika reparive monogachet Diditira Kinshasa. Yeah, izolele vovako untudila efe. Waneno beso de
limani je